Bonjour, bonsoir, bon dimanche, la famille, j'espère. Bisika nyonso bozwami, boza bien, nzambe azobomba pe azobatela biso la chaîne, la famille, bozo yoka kuna eske. Ba dimanche eza ya malamu, eske bayoki. Eske bayoki information oyo la baronne mama ya YouTube azokopesa. En tout cas, nayebi bango nyonso nayebi ke baza à la page à la ligne. Donc, bazo koyoka, j'espère. Hein? Na kotiela bino boyoka la baronne. Mbala liboso. Mbala liboso ayoki na telefone. Telefone eleli. Ngengenge donc surprise. Kende kopona. Elamba oye ozomona ke eza bie pona yo ya Versas. Bana mama. Hein? Karina lobi. Donc, bala liboso na vie na ye mobali asombela ye elamba bongo. En tout cas, est-ce que yo kuna oyoki bien? Ofungoli matoyi oyoki? J'espère oyoki. En tout cas, la famille n'a pas besoin de mbote na kendaki mbangu. En tout cas, la Chine, bambote, bon dimanche. Bisika nyonso bozwami c'est Noëlla TV. Na pesi bino bambote, nazo la bino. La baronne, mama ya YouTube, moi si ya boss Dimi Belao. Ye moko pe a prononcé pe a lobby yango. Bino moko bokolandango. Ngana koloba mingi te po boloba koloba mingi pe mbanga pasi. Donc, j'espère que par voisin kuna pe ba yoki son. Yoka son. Elle, wana la baronne. Mama ya Arieta Belao confirmé. Alebi mobali na ngai boss. Boss Belao. Hein? Surprise. Azate donc azokene magasin. Azana nzela. Azana route. Akene kopona elamba. Pona nini? Pona concert ya artiste Renabiso Ferregola. Donc il faut aller telango Versas. Donc il faut yemo kwa kende kopona na magasin o ye asepeli nango bandeko yo mundele ase abenga yo bon na téléphone madame kende kuna kende ko meka boy elamba ngo pe nini Versas. En tout cas bana mama nazotiela binonga moko na kolobebele te boyoka la baronne ndenge azoloba. En tout cas muto azwaka te azwi yango balobake muyaka azwaka te azwi le 15 asepeli botika Karine azwi le 15 asepela apesa nzambe merci. Apesa nzambe merci. Muto botiola ki boseka ki est-ce que un jour akokozwa boyoka na munoko ne moko mwanga pasi. Bino moko place bozali na kanisi bokosala ba diarrhée. Na kanisi bokokota na toilette ozoko forcer diarrhée ezo yate parce que otiaki point parce que olobi ke libala wana ekosimba te mais yoka ye moko na munoko alobi ke mobali na ngai Dimi Belao. Est-ce que alobi ke copain na nga? Non. Est-ce que alobi fiancé nanga? Non. Alobi ke mon mari mobali nangai. To tia ya sur te. Non, mais oui, azape ya sur. Parce que to yoka ba langage wana ebele ya sur et kenda nango nulle part. Mais oto tobaka mobali. Voilà. Bozela nazo tie la bino bana mama la famille. En tout cas, la Chine, la famille. Borosa vidéo na biso ba commentaire na bino pe akitoko. Parce que ba wana kuna ba l'autre là o ba loba ki Karine Mokonza kotiko bala te Karine Mokonza ko sala boye te mais lelo boyo kana munoko ne moko a confirmé. Donc bala liboso ba benga ye mobali asombela ye. Bana mama na koloba mingi te na ko clôturer kaka na suka bozana tshela bino la baronne boyo ka bino moko na matana volume. Numéro, nous a dit des contacts. On a l'âme qui on attend, on a vu appel. Il y a maison Versas. Mais si madame, on nous a donné ton numéro, on nous a dit de te contacter. Si vous pouvez passer. Donc, mon mari boss Jimbe là. Aza un poteau témé. A soli na magasin Versas. Babengi nga babina que pour ne lamba nyonso na lingi. Quand même pour un respect à Arena à tout bon là tu vas dire bah Adidas moi tant que madame boss
boso bien solara na church boyebi nga na innocent na mambo olata boyebi ti nga mambo bagriffe na kipa te na nga mambo ana te me boso yebisi nga ifoka na supa church na nzoto. Donc là je suis en route. Ah c'est bon. Donc uta no church tucha no church na nzoto. Bon eloko esenga bien makasi baversa so na ndo lata na vie ya bapiercer na ba Gisèle zinga ya ni dimbu ande kupianga baya ni ngango ile ya bimbo ibika ba sœur na biswana se ba kitiki ngomba bando sana lata baversa na ipoto non bo santé vient na pa kim passe de Lausanne na kabina na chemise mo a chachi on a lata na émission na Yamba Kofi et mbala liboso siko na olata chachi oyo mobali asumbilinga mbala liboso na olata siko ta chachi agunanga donc ça veut dire qu'il na koti na magasin Versace na po na lamki leo na tango na zui appel ya maison Versace mais si madame on nous a donné ton numéro on nous a dit de te contacter si vous pouvez passer. Donc mon mari boss Jimbelao aza un poto témé a soli na magasin Versace babengi nga babina que pour ne lamba nyonso na lingi quand même pour un respect à hein respect à arena a tout bon là tu avais ba Adidas ngai tant que madame boss bien solara na church boyebi nga na innocent na mambo olata boyebi ti nga mambo bagriffe na kipa te na nga mambo ana te me boss yebisi nga ifoka na supa church na nzoto. Donc là je suis en route. Ah c'est bon. Donc uta no church tucha no church na nzoto. Bon eloko esenga bien makasi baversa so na ndo lata na vie ya bapiercer na ba Gisèle zinga ya ni dimbu ande kupianga baya ni ngango ile ya bimbo ibika ba sœur na biswana se ba kitiki ngomba bando sana lata ba Versace na ipoto non bo santé vient na pa kim passe de Lausanne na kabina na chemise mo a chachi on a lata na émission na Yamba Kofi et mbala liboso siko na olata chachi oyo mobali asumbilinga mbala liboso na olata siko ta chachi agunanga donc ça veut dire qu'il na koti na magasin Versace na pomi ya gunanga bana mama nous a dit de te contacter. Bana mama nakanisi bolandi na bokebi nyonso boyoki soki ezalaki bakroni mama mususu bakoloba vérité oyo te Karine auti olobake mbala liboso na lata elamba mobali azosombela nga lobi kende komika tala vérité ya Karine azalaka nango alobi peke ye azalaka ni mutu ya bilamba te toyebi ye deja ye alataka na ye ya 2 euros ya 5 euros boloba na bino ya 20 euros mutu fuko zala boye oza vrai na yo moko ozo mwana mapamboli yango ezofungwa makaka parce que ye moko na kati na ye deja aza vrai soki ezalaki bato mosusu awa mama bakomikumisaki eza mbala liboso te deja na lata oyo aye kobakisa kaka deja na basombela ngai na baoyo balekaka liboso na lataka yango metala moto aza franc na kati na ye Karine mokonzi azalaka ouvert na kati na ye azalaka pe sir na kati na ye azoloba sa honte azoloba sa koyoka soni na moto parce que nzambe alobi soki oyoki ngai soni na miso ya bato ngai na koyoka yo soni na miso ya ba ange tala Karine ndenge azalaka franc yango nzela na ye bomoni ndenge efungwami nke donc esengo na ye ezongi tala elongi ndenge azoloba donc aza na esengo mbala liboso mobali asombela ye mbala liboso tala ndenge azoloba na franc na esengo bana mama nakanisi boyoki fuko zala vrai na yo moko pe kozala pe sur na yo moko koyaka te eloko oyo oza nango te oyaka olobaka ke naza na boye peut-être mutu alinga sunga yo mais moyen asunga yo eza te parce que oye déjà na masonge déjà na kati na yo oza na eloko wana te mais ozoya kokosa neti oza na eloko yango wana oza nango
te to changer ba congolais na ba congolaise to changer na lukuta komema yo na eloko te orke na kati na yo oza moto mo souffrant ozo souffrir ti na suka ya classe nyonso ya bato me na misa bato bazomona yo kaka po baloka congolais ata azangi kaka amilakisa kaka neti aza kaka makasi aza fort totika balukuta wana totika po moto moya sunga yo eza te en tout cas Karine Mokonzi la baronne mama ya la Chine mama ya Arieta Belao, moi si ya boss Dimi Belao, en tout cas na vérité na yo yango mapamboli ezo Olanda, en tout cas okende wana ezamba liboso te pe ya sukate pona mobali ayebiso ke abenga yo susu ke kende place bo ba surprise eza nango déjà donc oyo asali yo nano po ozala différent na kati ya concert wana ozala différent na mutu nyonso donc adidas na nzoto te donc latande Versace ne makambo c'est Karine Mokonzi boya koloba susu boloba susu bolo susu ke lukuta akobala ete aza mwasi na ete ye kaka mutatanga komba ya boss Bilao boss atanga kombo na ete boya suboloba to moni bino bokom susu nie calme donc ngungia de kate mpesa le kate en tout cas bino bongo biso pe boy la Chine pe ya boye bino pe bongo donc matieke ezali war. Donc, rien à dire. Ba oba lobi ke bako bala yete lukuta. Donc, muno kaka bosa nini bokanga. Wana ezaka makele la nini ya wenze. Karine Mokonzi na top. En tout cas, dans ce petit cabinet, la famille, Ernest Bogoza vidéo, na biso, bon like. En tout cas, toko sekape et belé, car na zolo ba makamba malamu, zolo ba vérité na kati na ye. Ba o ye alata ki ba kabela ki ye, mais o yo ezo bima na propre ya poche ya bobali na ye lamba ya cher. Donc, azolo belango, c'est ça. Faut oza la franc na kati na ye moko. Parce que azala kapé frère. En tout cas, la famille, ba commentaire na bino kitoko toko seka pe elongo to tile ba fleur na oazo loba na esengo na ye penza emona ni bota le longi na ye o boloba ki eza ba bouton esali boye elongi wana ezalaki ya ba problème siko bota le longa Karine siko eza ndenge ni bino moko bo juger en tout cas la famille na so tika bino ba fleur ba commentaire ba kera kitoko pona Karine Mokonzi la baronne, maman ya la Chine, maman ya Arieta Belao, moi si ya Dimi Boss Belao. En tout cas, ba bisous. Magasin ya malamu, pona bilamba malamu, koza bisous azwate. Zoade bilamba pe ya bien. Luka pe okele na mutu, tellement ozan mutu, ya biloko wana te me, kele na mutu, bo pone loko na ya kitoko. En tout cas, na sepeli. Merci la baronne. Nzambe ya bomba yo pe abatela yo. Na komi na suka. Ba bisous, mama ya Arieta. Bye bye, c'est Noëlla TV.